Nzambe moko aza na confiance avec non Job ko trahir ngaité. Job ko trahir ngaité. C'est que moi c'est bien que non, ce gars qui non tu as ma part moi immeuble ya ma campagne, immeuble ya Sosimat, immeuble ya ma campagne, immeuble ya Sosimat. La Bible, moi c'est Job déjà. Tout la Bible, moi c'est Job déjà. Alors visé de Abomengwa Moba. Voilà la femme qui ouvre. Voilà la femme qui ouvre des portes d'entrée. À ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh, toza awatai ile makambe. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngati Nicole Malonga makubia. Na kuma kilo mkusi. Ça complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas dit that Majabu Gospel, yes, is coming to America. Pour la toute première fois aux États-Unis d'Amérique. Of January, it is Maine, and on May an epic 3 janvier à Dallas. Imaginez combien la gloire. For 2022, glorious, the whole month and weekends moment with you. 16 janvier 2022, Maine, et le 23 à Dallas. Father friend, save this. You don't want to miss it there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bienvenue sur votre magazine Tranche Matinale, analysons tous ensemble. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un serviteur des dieux au nom de Dr Patrick Béni du Ciel. En tout cas,
tokomeka kosola na ye makambo ebele ya basai na nzambe kolekana na réseaux sociaux. Toko parler sur liwa ya ndeko na biso ya mwasi maman Yvonne Ifete Kambale et tokoloba makambo ya pasteur na biso Denis Lesi tozo ebate bandimi bakomi confuse balanda nzela ya basala nzambe to bazonga na bango na mokili tokomi komona mokili na kati ya église. Alors tokomi kosola na ye mwa makambo ebele tokosimba na ye pe mwa ba point ebele vraiment tokomi kape kosola lisolo ya entre parenthèses bana Marie Misam o ba mona na raté. Alors sans plus tarder, je dirais un grand merci à mon équipe technique, Namoni bon délivre bon c'est qui est derrière la caméra, Namoni ingénieur et Ars, Namoni Paul Mukendi mon asuka ba Mukendi, pourquoi pas na l'homme selon mon cœur papa Diego Melito na pesio Bambote na ba sponsor nanga Azir Majabu Talent, Majabu Gospel, Toza Awatai ya maman Nicole Malonga, pourquoi pas na batu ba soutenara vraiment émission na biso makasi, maman Gina Amatou Montema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, Amelia Mweba la private de Orlando Domingos, Bambote na bino nyonstu, Bambote na Tatapo, Bambote na ba vrai na nga groupe WhatsApp na mobimba Bambote na bino, toyeli bino masolo ya sika magazine na biso ya tranche matinale analysant tous ensemble. Donc voilà, Montréal sur le même langage nanga fungola vraiment plateau na présenté serviteur de Dieu na kombo ya Docteur Patrick. Bonjour. Bonjour maman Saratola, grand esprit. Bonne santé docteur. Santé très bien par la grâce et l'amour de Dieu. Boni musala nzambe okenende. Musala nzambe eza malamu avant na banda émission na yo na koninga kosambela po bato bazolanda biso bazala beni. Bible ezoloba que no tant nyonso boko banda ko se présenter liboso na bana nzambe bo répétaka phrase oyo. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel fasse luire son visage, sa lumière sur vous. Je vais prier pour édifier, pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Seigneur de Tout-Puissant, n'a pas molio na commission aux alimalamu, aux alibolingo, mokote ya kokaino nzambe, pambola ba o nyoso bakulanda biso na émission lelo, batbaza la béni, n'a pas moli mama Saratola na équipe nyoso, nguya na ezaliko na biso, Seigneur de Tout-Puissant, sunga biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Docteur Patrick, bandeko ba otala yo, soko koki ko se représenter parce que dans baliboso to le kana chaîne à Saratola TV, soko koki moi ko se représenter et puis to kota vraiment na tranche matinale na biso ya analysons tous ensemble. Merci beaucoup Naza docteur de la parole de Dieu. Bible Zoba étant descendu dans la région inférieure de la terre, il a émené avec lui les captifs jusque dans les régions le plus supérieures de la terre. Amen bas captif et il a fait un don pour l'édification du corps de Christ. Il a donné aux uns comme apôtres, deuxièmement, comme les prophètes, comme le pasteur, comme les docteurs et comme les évangélistes. Nazali docteur, il y a ministère de la parole de Dieu. N'enge mo na prophète, n'enge mo na pasteur. Mais ministère on a docteur ba comprendre kate. Docteur Azal ko la pasteur, il est là juste pour éclairer le peuple de Dieu, pour enseigner parole de Dieu, parce que dans le temps de la fin, les faux prophètes, faux docteurs, pour éloigner, égarer le peuple de Dieu, nous sommes là pour encadrer, réencadrer le peuple de Dieu. Donc c'est ça notre ministère, c'est le ministère de la parole. Et nous sommes aussi accompagnés par les dons de guérison. Donc si je prie pour quelqu'un qui est malade, la personne est guérie automatiquement parce que Dieu nous accompagne par cette grâce-là de guérison. Donc je suis docteur Patrick Bendiciel, Maman Sarah Lobby. Mon ministère s'appelle les surnaturels ministères. Okay. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick. Mais pourquoi bengango les surnaturels ministères? Parce que la Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. O nyoso mutozwaka, o nyoso mutozaka ngo. Nengo latiwana. Nengo za malam, nengo nzambe akelo apesi bloko nyoso twana. Ozwa ngo pa mutu moko tina mokila parce que Bible zolba que non, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel car tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en-haut. Nengo za na ngolo osamu sana yo ekende liboso e utina likolo. Biso bat neto yebaka te mo mutu akina ndako nganga kokende koluka kisi non.
tout vient d'en-haut. Donc voilà en quelque sorte. En tout cas, merci beaucoup, Dr Patrick. Dr Patrick, tozana sangomoko ya pasi o ekweli biso vraiment na réseaux sociaux et puis na mboka na biso liwa ya maman na biso Yvonne Ifete o bauti ko assassiner na son propre chauffeur. Étant qu'un homme de Dieu n'a habité analyse nini oko sala na liwa na ye et puis message nini oko pesa na basi nyonso ya mabala. Mutu abomi chauffeur. Personne n'a le droit d'ôter la vie à une autre ici sur la terre. Bible Baboui. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher. Les jours de l'homme seront de 120 ans. Donc, Moutouazan a droit, en dehors il y a 120 ans, Kolongola Moutoubo moi té. La vie est tellement sacrée. Moutou Okobomaete. Les chauffeurs prennent les lix. Yakoboma patronne. Ça, je ne peux pas tolérer. La mort et la vie est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide que nous moutons à Koufa, que nous moutons à Zanabomoy. Et nako ça conseil boye. Il faut boye ba. Ame bato ezalaka redemander. Tika mokolo ame yemoko aboma mutu. Mais ceux qui obomi mutu, ame mutu ne kozala redemander et koya liko makila mutu ne kozali ko nayo. T'as l'exemple au na Bible Caïn Abel. Caïn abomi Abel, akase suki nengwana. Mais la Bible dit le sang d'Abel a crié vers l'Éternel. Le sang a commencé à parler. Et ben nous a accusé Caïn. Et Caïn a eu la punition. Il fut errant à la surface de la terre. Pourquoi? Parce que Aboma qui ne connaît Abel. Donc tu ne peux pas tuer. C'est parmi les décalogues. Décalogue, cela veut dire 10 commandements de l'Éternel. Tu ne peux pas tuer. Yo boma muninga ponanim. Ndena tangwa kala. Ezaki œil pour œil, dent pour dent. Obomi ba bomi yo. Tala so ba yepo ba boma yo. Okolingate. So ba ngba boma ba na yo. Okolingate. Moi si on a chauffeur abomi. Aza moi c'est abatu. Aza mama abana. Aza pe mwana ya batu po ba parane bazali. Bakoko sepelate. Donc oboma muninga ezamabe, nous devons cultiver l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Si on a besoin de ok ezayaye, oko bomaye pona nini, o éliminer vinaye, mission na mukili awa. Pourquoi oko bomaye? Non, ce n'est pas bien. Voilà en quelque sorte la mort, tuer les gens. Moi je ne peux jamais tolérer. J'aime les pardons. Ceux qui m'a bezali limisa. Ceux qui sont mutoloko a pesiote. Ezayaye, na lobaka, ceux qui au seng mutoloko, muto kabeli ote ko silikatin. Parce que nous avons fait si mamouté manaï. Et l'eau qu'on a envie wana. Bilo batu bele bazo buma pona envie ko lula. Ndenge mama Sarah tamula kana mituka. Ndenge mama Sarah nzambe apambolai. Okomi ko envier. Non. Batu nyos toko za ndenge mokote. Dieu a créé le soleil pour présider les jours. Il a créé la lune pour présider la nuit. Batu musi faut pas présider na butu, batu musi faut pas présider na mukolo. Ba chance et kokanité. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Il y a des anges, il y a aussi des hommes. Donc nous avons séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en-bas. Donc on va dire que nous avons maya likolo non, zalata maya nase. C'est ça en fait nakata mokilo. Donc koboma ezamabe. En tout cas, merci Dr Patrick. Maintenant source d'information, chauffeur aboma qui patron naie parce que bakomara kobima ensemble. Alors akanga qui patron naie na kisi. A comment il diriger couple wana akangi mwasi koto akangi mobali na suya domination o nyos tout chauffeur a lobara mobali ya salaka o nyos mwasi mobali chauffeur wana lobara mama Yvonne a salaka yango. Alors biso pe bandimi bana nzambe tokomi na ba point d'interrogation et longo na bande ko to saki analyse balobi te mama Sarah yo yambela biso na mosala nzambe moko komisela biso ba message o na moment nini pe pourquoi nzamba koki ko toléré mwana na ye oyo tongo midi pokwa asambelaka kombo ya Yesu abondelaka aza mondimi aza mwana na ye aza mosali na ye mais a permettre tike mwana wana chauffeur wana kene kokanga ye na kisi. Pourquoi nzamba koki ko permettre loka ndengo wana aussi longtemps yo za na sa makolo ya Yesu mais nzamba permettre individu moko akanga yo pe na kati ya kisi za na se envoûtement. Merci beaucoup. Namona kati ya motuna neza na mituna mibale. Ya liboso na koloba boye.
Bible zo na 10 commandements okolinga mwasi ya moninga na yote. Bible zo baboui, celui qui regarde une femme d'autrui pour la convoiter commet l'adultère avec elle. Moi c'est abato tali kaka azaki toko misu bien boy akoza ta ngaite osali sum na muto abimina mwasi na hotel asali kobo na yo o luli kaka bo sali masumu ndenge moko soki yeso yesiko otikali eza malamu te epekisami il faut se contenter na oya yo ye chauffeur wana azaki na mwasi te ye chauffeur wana balaki te soki azaki célibataire il fallait azaki na mwasi ne babota bana misi OK pona nini akotika mwasi ne asala infidélité biso mibali to bamba ka infidélité par bana basi mais tant mobali pe asala infidélité eza les sumu ozomona et yami balé olobi pourquoi moto osala nzambe nzambe ako permettre pe que non envoûtement ezoye na kisi Bible ozoba que non il faut to surpasser ba épreuve parce que Job avant na kina sali pe mabete Bible ozoba que non Satan azotambula auto koyunga na mokili akepe na milia bana na nzambe nzambe atuni d'où vient-il Satan Satan dit que non je viens de parcourir la terre nzambe atuni as-tu vu mon serviteur Job Satan dit que non oui je l'ai vu nzambe abi c'est un homme bien il me craint Satan bi azobanga yo po opese ba bien permettre que non azoba bien naï na toucher na nzoto naï okomona diku ye Job ako finga yo. Voilà. Mais Job n'a pas insulté Dieu. Malgré qu'on a été épreuve yaki. Osomona. Bible dit que non le malheur viendra. Mais malheur à la personne qui sera le canal par lequel le malheur va passer. Osomona. Okoza mona nzam. Mais il faut qu'on aba porte. Pour la Bible dit que non si vous voulez prier, entre dans vos chambres, fermez les portes et les fenêtres au kangi yango. Osa la concentrer. Moi je suis au Samela. Les gens chrétiens mais au Samela mais bakangara ba porte té. Tala Daniel. Bible zo ba que non, mo be ko pe sami, balubi boy à l'espace de 30 jours. Mutu moko ako Samela nzambe mosusu té il faut Samela kaka roi. Mais Bible zo ba que non, Daniel entrant dans sa chambre, il pria Dieu comme auparavant 3 fois les jours. Mais Daniel a laissé des portes ouvertes et des fenêtres ouvertes. Il regardait du côté de Jérusalem. Lui, vous avez que nous banguna naïe, côté d'une manière tumultueuse, côté mon bakangi Daniel a zosambela. Or Daniel devrait comprendre que non, il faut na kanga ba porte. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils prient, mais ils n'arrivent pas à fermer des portes. Quand fermer porte les amis on a quatre distraction. Aucune église mais on a quatre distraction. Aucune église mais vie na eza malamuté. Aucune église mais on a songi songi. Aucune église on moi si na quatre ndako mais ozolu la paix chauffeur. Là on condamne les chauffeurs, oui, il a tué, on les condamne. Mais de l'autre côté, le quoi analyste ya makomi na nzambe. Et là on ne sait que nous sommes un peu à quoi isama parce que moi je suis marié. Akoko boye oui, akoko boye ba proposition. C'est que à quelque part mobile à louli moi c'est à louli qu'on loula ne salami. Ne créer porte d'entrée. Il faut fermer des portes dans la vie. Aux politiciens, il faut que tu fermes la porte. Aux femmes mariées, ferme la porte. Là où tu travailles, bako proposer que non comment moi si à mon konzi, ferme la porte. C'est l'Éternel qui t'a placé là-bas pour mon salon comme secrétaire. Ferme la porte, le patron. Azana moi si naza marié. Toi aussi la secrétaire, tu es une femme mariée. Ferme des portes. Nezomona basanga, batibaou, babloko nyoso nezokota ba liwa. Quand il n'arrive pas à fermer des portes, la mort arrive. Mais Job a bel et bien fermé des portes. Dans la moitié à Job aïe. Aïe refond la porte. Job a mis mécano, a Zobang Nzambi. Nzambi mo a confiance avec que non Job a trahir ngaïté. Mais moi si à Job aïe. Alors lui Job finga Nzambi okufa na yo okende. Avec quelle intention? Parce que Job avait tout perdu mais sauf Job a perdu Job n'avait pas perdu les pensions de la terre. Job a perdu c'est que moi c'est que non, ce gars qui non tu as ma pangue moi immeuble à gomme, immeuble il y a ma campagne, immeuble il y a Sosimat. Oui. Ozomona moi c'est où t'as la Bible. Moi c'est Job déjà visé de Job n'avait pas tout perdu.
abungisa bibwele abungisi bana mais mapangu abungisa kate ba hectare côté en Noboko ba même na e bunga te moi c'est que non na ko teka hectare na zambongo lupango eska to fandi ba mapangu nyonso to wana akoko zo yango makamoni bana kala. Voilà la femme qui ouvre des portes d'entrée. T'as même dans le jardin d'Éden. Dieu donne tout à l'homme. Il dit, je te donne le pouvoir de garder les jardins, de cultiver les jardins. Tu as le pouvoir sur tout animal, sur toutes les bêtes, sur tous les oiseaux. Il y avait un fleuve qui avait 4 bras, qui donnait de l'eau, qui arrosait les jardins. Pichon, Guillon, Idékel, Euphrate. L'homme était là. La Bible dit, Dieu plaça l'homme dans les jardins. Il fit venir au devant de l'homme toutes les bêtes pour voir comment l'homme les appellerait. Moutounde moutape sa nyama comme un lion. Nzambe pezo benga lion. Yesu ba benga les lions de la tribu de Juda. T'as la autorité, t'as le pouvoir au bazar en jardin. Ba peut ce pouvoir lier nyonso, mais sauf l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Moutabo ko sukawana. T'as là la femme qui vient avec une porte d'entrée. La femme. Je ne condamne pas la femme. Je dis, femme à Wazal Kwaneti, tout ça objet moko boy, toujours typifié on voit objet moko boy, o ekoko ya loko la porte d'entrée. Parce que nazo finga ba femme ti. Il y a des femmes fortes, il y a des femmes d'affaires, il y a des femmes ministres de Dieu. Parce que moi je crois au ministère de la femme. Moi je crois la femme peut prêcher. La femme peut exhorter, la femme peut servir l'Éternel, la femme peut prophétiser, la femme peut évangéliser. Parce que la Bible dit dans le livre des psaumes, Basi, Bazali, grande armée. Les messagers de la bonne nouvelle sont des grandes armées. Balbi les messagères au féminin, Basi Bazan, ba grande armée. Alors, aujourd'hui, dans le jardin d'Éden, porte d'entrée. Dans l'histoire Job, moi c'est porte d'entrée. Il faut éviter toutes ces choses-là. Pour conclure par rapport à Nino, Tala Samson, elle a été trahie par la femme de Lila. Porte d'entrée. Nous avons dit Samson, ma casse nous a souk na yo. A quoi révéler secrété. Tant que nous Samson a vendu, moi sur Samson, yebisanga secret na yo, yebisanga secret na yo, Samson zobomba. Quand Samson avait révélé les secrets, que nous sommes katinga souk où je serai faible comme tout autre homme. Mbalamoko Samson Aza akoyaki makase sili. Donc pour une porte d'entrée. Mais mi beko pesama Samson akata soukité abatela. Aza nazirien amelara masangate amelara masangate. Mais tala moi c'est quoi boké bana ba porte d'entrée. Na ibité ninga zogi Samson. Mais je pense que Samson à cause à là qui moi son aibé lubuni à la qui pour na kobimisa secret à Samson. Voilà, il faut éviter des portes d'entrée. Je demanderai à toutes les femmes au bazana mabala, bozana ba secret. Bo seulement kop namba no mbongo ezali, bozana secret. Ko beta ma solo et couper sa porte d'entrée. Né yango ba combat spirituel ezoya. Oh mobile nga kuta kipanga bien pesa nga ba mbongo. Muto ozoyebisa wana. Mais oyebite, ozoyebisa o ba benga ba bandoki ya gentil. Mutu musu ndenge ozwa. Nengo tamu mutu comme ça ko sepela te. Mutu musu ndenge souffra ka zo sepela, a souffrir. OK poto. Moi vie changer o bandi ko tonga ma solo. Ko beta ma solo pa nyoso na zoki mo autant na cop boy. On ne sait jamais, le cœur de l'homme est tortué, c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Soyez discrets, soyez discrètes. C'est ça ce qui donne la force dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc moi si on a à ouvrir qui ba porte d'entrée. Et même chauffeur wana a profité. Chauffeur peut profiter. OK, c'est ça parce que ma porte d'entrée. Parce que chrétien solo azaka entouré na 4 mirailles pour Satan ya kosimbaye. Miraille ya liboso, et le sang de l'agneau. Bible zoba que non, ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils l'ont vaincu. Il c'est qui? C'est l'église. L'on, elle apostrophe, c'est le diable. Ils l'ont vaincu. Cela veut dire l'église a vaincu le diable par le sang. Voilà le sang qui crée la première barrière. Pour le diable, il faut les barrières. Deuxième barrière, c'est le feu.
La Bible dit, il dit au sujet de ses anges, il fait de ses anges un vent et de ses serviteurs une flamme de feu. N'engue Moutouazalion, un serviteur de Dieu. Il n'est pas entouré par le feu, mais il devient une flamme de feu. Satan aussi m'a été deuxième barrière. Troisième barrière, Ezali, les anges. La Bible dit les anges sont des esprits au service des hommes. Et puis la Bible dit non, à ton sujet, j'enverrai des anges. Les anges vont te porter entre leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dans la protection, pour bien que non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher du danger. Et puis quatrième barrière, et ça le nom de l'Éternel. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle les justes s'y réfugient. Donc diable il faut franchir 4 portes. Merci beaucoup, docteur. Au fond, les bisous penda mingi mingi, mais docteur, il y a aussi ça na montuna ya maman Yvonne. Question au pays qui Nzambe aza juste ndenge tolobaka. Nzambe ebaki que maman Yvonne azalaki na se envoûtement. Malgré envoûtement, mais maman Yvonne azalaki toujours continuer à prier. Pourquoi pas la prière à maman Yvonne et sauva qui bimisa qui na kati ya envoûtement wana? Et pourquoi Nzamba permettre tiba boumaye? Pourquoi peut ko sauver? Bible Zoloba, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ozomona, il faut l'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Nous avons exaucé les prières des pécheurs. Au moins que nous avons la souveraineté en Zam. Au Salmabé, nous avons dit que ça mais ce qui est le principe, Dieu marche par ses principes. Parce que si tu veux que la parole de Dieu soit ostensible dans ta vie, il faut que toi aussi tu marches à la conformité de la parole de Dieu et Zolobela. Ce que tu as dit, c'est Zolobela. La porte d'entrée, tu seras responsable. Parce que Bible Zoloba, par ta faute, par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Donc, ce que tu as fait, c'est faute. Non, non, non. Par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Quelques-uns ont salué leurs promesses de loin. Israël n'a pas connu l'état où il a été visité. Israël a visité, mais saisir l'opportunité. Il faut saisir les opportunités. Et nous, aux Sambela, obité, Nazamo Christ, Nasala Nyon surtout, Naïba, Naboma, na Lingabasia Batu, Nasalmabe, Nakosa, Onzambazanangai, Nasoma Makina Makina Nesugis. Non, marchons dans la crainte de l'Éternel. Malgré que notre combatté, le Kola Rosa, le roi Jésus Christ, mettons ça l'effort Wana. Ya kotambola engebene kotambola malamu et kozala malamu obiuzo bakeno et cela sera pour nous un culte raisonnable. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick et to kangi parenthèse ya maman Yvonne. Nanga tuna non. Tamba osala makambo wana ekobo. Moi sans aucun pika prière. Aza aucun. Osala ekobo na chauffeur obo memba na ova na ekobo na katanda en permanence vraiment. Aux yeux comme un perma, c'est que le chauffeur n'a pas de mais t'as la moutou na comme Joseph. Joseph a coûté une occasion. Moi c'est Potiphar, avec proposer, il y a Joseph, Ozaki Toko. Babi Joseph avait une belle figure, hein? Il était beau, bel détail, un bel homme. Mais à boy ba proposition, à boy ba $100,000, à boy ba Range Rover, il y a moi c'est Potiphar. À boy yango. Ozomona, nazo bisa ba chauffeur pe. Bon éviter l'avantage mususu et comme il peut liwa bon ceux qui pas trop kangio c'est ça. Joseph Azaki innocent mais à côté de prison Potiphar muta côté et puis na prison présidentielle muta ko secourir Joseph Azate Joseph Azaki étranger mais innocent c'est Joseph et Biki Saki Joseph yo muto lingi moi c'est mutu obomi moi c'est mutu ah tu ne seras pas sauvé. La Bible dit si les méchants restent impunis, ils n'apprendront pas la justice de Dieu. Voilà. La justice de Dieu existe. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Dr Patrick. Tokangi parenthèse à maman Yvonne, toko tapena na makambo etali basai na Nzambe. Pourquoi ba pasteur ba komisi église lokola, bo komisi église lokola royaume? Ozana tonga na yo, ozana bande comme sous ba pasteur etonge kole ba osimo anomo bandi de ko former, bandi de ko former. Wana tanka yo olemba, pesier à continuer royaume. Donc église ezarasu ya Nzambe te comme cop que yo soro lembi mwana zo relève mbongo circuler ka na famille. Bon, question tuninga eza question mo monene. Na Bible zolba Abraham akute na Melchisedek. Bible zolba Abraham paya la dîme de tout à Melchisedek. Melchisedek bénit celui qui avait la promesse. Cela veut dire Abraham. Sokotangi na Hébreu. Bible zolba Hébreu chapitre 8. Quand Abraham paya la dîme chez Melchisedek, il paya pour Lévi qui était dans ses reins. Abraham a kobota Isaac, Isaac a kobota Jacob, Jacob n'a kobota ba Lévi wana. Mais Abraham a ça fouté Lévi déjà dîme. Plus tard, Lévi a eu simba sacerdoce a commis nganzam. Abraham sa bongi c'est la kaida terre bongi c'est la kenzela. Donc selon la Bible, bonganga nzambe temple wana kibotu mimbeka ezaka makamba famille. Okomona nzambe akutena Moïse. Aibisi Moïse boy. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc moi nzambe Abraham, Abraham est commis à Isaac, Isaac est commis à Jacob. Ezo landa lokola héritage. Ndeko mona kelo mabonganga nzambe ezaki na famille kaka ya ba Lévi ba Lévite pour ça la nzambe oza la chantre oza la portier oza la sacrificateur oza souverain sacrificateur il faut uta na famille ya ba Lévi Lévi ezaki moko ya bana ya Jacob famille mosusu te 12 tribus wana mais tribu wana ya Lévi nde ba simba ki sacrificateur donc ce sacrificateur souverain ya kufi oya ko remplacer ko uta na famille ya Lévi. C'était ça la Bible est faite de cette façon là. Mais ezala mutumoko comme na Élie le prophète il y a Mati Likolo atiki bokonzine pas Élisée atiki double ponction et pas Élisée. Élisée azaki mwana physique te azaki mwana oyo ya batu ya Shaphat akuta na ye ponza mebike non va wendre Élisée. C'est celui-là qui va te succéder à qui a wendre Élisée. Donc na côté mususu pouvoir et ko tika na kata famille côté monsieur ko tika la peut pas muto ya famille te. Mais toboité ceux qui par exemple non papa Koufi a préparé qui moi gloire au Seigneur ezana bana musuba linga pe ko sela nzambe nzambe ya papa na bango ezana bana musubi bazaka ba rebelle papa za mosena nzambe mwana za muto milangwa muto ba ambiance abone makambo papa ba papa ebele pe ba kufa mais bana na bango muto ba sope ba héritage wana te ozomona ceux qui mwana ndimeli nzambe ya papa awsale la papa ozomona awsa musala papa azoteya azana cadrement bien azupe ngolu wana mabeza api pour azwa esika ya tata na ye s'occuper ba serviteur ya papa bazaki ba serviteur digne pour Yesu atika pouvoir wana et pas Pierre azande ko ya Jésus te ba Jacques na ba Jean wana bazaki ba ndeko mais Pierre azande ko Jésus te batikele l'église azwa pouvoir. Donc il faut que non muto se comporter bien ezala mwana ezaba serviteur tokolo bateke no comme le roi royaume tétété wande bat bazol ba mingi parce que tozomona que non papa Koufi ba grand homme de Dieu au tobi na mboka oyo accueilli mwana remplacer mais tout le monde peut ba na peut ba ça mais ça la bien tout le monde peut église ngo mati c'est ça moi tout temps ba kombo ezate pour ngane autant ba kombo ba te ah voilà. Ok, merci beaucoup na réponse na docteur Patrick. Tout est comme on a parmi bino basai na Nzambe pasteur Denis Lesi. Mais avant tout na question oh na ngina tout nanan. Est-ce que pasteur Denis Lesi a toujours digne ya hotel mana cher pe côté ya bana Nzambe? Merci beaucoup. Na pesi mote na révérend pasteur Denis Lesi. Na pesi mote pa na ye bazali ba apprécier tous en respect na estime na bato kwa ba Denis Lesi.
Bible Zoloba, voici mon serviteur, prospérera, s'élèvera, sera placé plus haut. Wana nzambe abi voici. Ce qui pasteur de l'Église Mosaïna Nzambi. Akomata, akokende likolo, akosaïla Nzambi, akoza toujours haut placé. Moutoko longole Mosaïna Nzambi azati. Azo mérité côté ya sang malam. Comme preuve, ba dimanche nyon surtout, à terre en église naï. Jamais tout le monde a bandimi, babambi, mabanga, ou bandimi, qui m'église. Non. Azoté en église naï, il est un serviteur de Dieu. Ndenga na yebi. Tant que zaki banamike, tozo tala bango na télévision, tozo mo ndenga bazoté ya, ba pasteur Coutinho, ba tebele, ba mikolo anyos tout, to bande ko lula ko linga, ko sai la penzambi. Baza bato ba inspira ki biso, ndeto no mona bango bazoté ya sang malamu, bazana onction, bazana puissance de Dieu. Tobika ke no ba sai la nzambi. Nzambi mokonde aibi vérité. Mais biso tobi ke no baza ba sai la nzambi, ba oté ya sang malamu, c'est Dieu qui sonne les cœurs et les reins. Vraiment ba dimanche ate ponani. Ate sang malam, ate pona nini. Bon, ate parce que tout est comme on a dernièrement na ba émission na ye et autaki koloba na apôtre Mutombo, Léopold Mutombo que ba miracle la salaka ezara lokuta parce que mutabimisaka ba miselekete kobimisa ba mbisio makoko elo kobitumba o eza spirituel elo ekotaki spirituellement ndenge nini mbise kobima mutetiki potate cicatrice te elo te basutuki ka muselekete abimi ba pese ba magorodo eza ba délivrance moko ya lokuta. Est-ce que Mosaïna Nzamba ko lobela muninga na ye Mosaïna Nzambe makambo ba propos ndengo wana na réseaux sociaux? Est-ce que pe alobi makambo solo kelelo ndeto lobara combat spirituel ba tchemo lézard na esprit? Est-ce que lézard wana ko bima physiquement boito mona? Merci beaucoup. Ngana respectaka son excellence apôtre Mutombo Kalombo. Azamutu oyo a corrigé et belé l'évangile. Azamutu a pesi goût. Azamutu a pesi sens. C'est un apôtre qui parle bien, qui prêche bien. C'est un homme bien. Azo a cadré ba pasteur et belé. Il faut tous en a révérence na mutoyo apôtre Léopold Mutombo. Baza ba pionnier na mboka na biso. Baza ba père de réveil na kati ya mboka na biso. Baza ba to soki ba lobino likambo. Et qu'on landa yo pe ministère et baby parce que nzambe le kani na nzia na bango pour le lobiso to koma boy eza na bat o bataya ki chemin bandima ko souffrir na ba difficulté wana apôtre Léopold Mutombo aza Mosaïna Nzambe ya munene o nzambe atomula kati ya mbuka oyo azo mériter ba honneur tango azana na bomoy azo mériter ba valeur aza mutu oyo namona ki azaka constant aningana kate. Aza papa moko intelligent. C'est un homme qui parle bien français. Et puis ba discours n'est pas discours étayé. Na landa ba conférence n'est pas pastorale naï, il prêche bien. Pour na ko flatter était vraiment papa. Na bois que la ko ba fleur makas. Nazali parmi ne ba to mokil balba que no ba fan. Naza muto na lela yo fort au terre kitoko. Alors par rapport à question tourni et le côté et le bakisi ndenge nini mama. Kasi nigo le muselekete bimna nzuta mutekot elo ekoti na molimo fe na molimo non mama yeso lobaki boy bino ba bon nimelinga boko sala bikamwa kolekata oyo nga na sali bikamwa koleka oyo nga na sali maloba na nzambe eza vivant il faut la tanzoto il faut kokisama bible zoloba boy apôtre Paul ou apôtre lelo azo kende pona ko sala l'église mabe tango azo kende na nzela bible zoloba ke non akuta na lumière moko lumière est bêtille tango lumière est bêtille akwei tango akwei azo tuna eza nani ya betinga mungongo ebimi mungongo ne lobaki spirituel ayoka kango na spiritualité bien ayoka na boyi mungongo lobi que non c'est moi Jésus que tu persécutes il faut qu'on a mulimu lumière bêtille lumière wana zaki que non lumière ya mulimu lumière aboyi et puis bato bazaki na ye ba mon ndenge akwe
Makama molimo ko lata pe nzoto bomoni yango. Atuni na bomoto boy. Sans potin. Oh, akwei. Na monture bien na ba cheval ba notamment akwei bat bazaki na ba monenge akwei physiquement boy. Etant akwei biloko moko ekangi loko be kai kangi misu. Ba ebisi na mungu wana ko kende pas un certain Ananias. Akei kuna Ananias abonde pona ye. Bible zo ba ke non ba ekai biloko moko ekai ekwe na misu po tangu lumière beta ki akoma ki aveugle. Akoma ki aveugle spirituellement, akoma ki aveugle physiquement. Or, Jésus, c'est un esprit. A bêtillé, mais répercussions sont matérielles. A quoi na bon moto. Et puis, Bekai va ne zipi qui a commis aveugle. Tant que pas Anania bondel pour naïe, Bekai et quoi, babi que non Bekai, le roi Bekai ambisi et quoi. Donc, ce qui apporte mouton, a bondeli, miracle salami. Mousse le gars bimi nanzo to moto. Toko sepelate mouton za délivré par maman. Toko ma ko critiquer. Tant moussou nzambe a salero nanouté. Tant que Nzambe a tombé dans en termes de miracle. Ce qui est ça, mi pona yo. Bandi ko critiquer yo se planer. Donc, on attend comment mutute, na chrétien mutute, mais na lobeli par rapport à ba miracle. Oyo yo lo ko zaper écoute na molimo, mais ebimi na nzoto. Mais pourquoi pasteur Denis les psycholobela frère naïbo mon réseaux sociaux? Vraiment, ils ont concerné. Ils ont concerné, mais na kolba que non, il faut tout respecter ka. Bakolo to respecta bakulutu lokola apôtre Léopold Mutombo miracle yo sala wana musala sala za pona édification ya Nzambe ngana yebi boye musala sala za pona Nzambe elo okota na molimo et ebimi na ninga bonzoto parce que so tangi na verset mo na Bible ezoloba tu vomiras les morceaux que tu as mangé eza na proverbe tu vomiras les morceaux que tu as mangé muto ale musuni banda tang mulai to bien on va kindoki mais puis le zo va que tu vomira les morceaux tant muto o sanza eloko oyo alia banda kala d'une manière physique et kokobima donc ba propos na ya révérend ndengo tangi ezo concerné kaka yemoko mais biso toujours respecter apôtre Léopold Mutombo toujours respecter payer lokola kulutu lokola nganga Nzambe oyo Nzambe atombola na mboka oyo. Tozaka na question de Nile si poto chiter vraiment na émission na biso poto komi na suka aye koloba lisusu apôtre Léopold Mutombo apangusaka pasteur Moïse Mbiye mouchoir na elongi azwa mouchoir wana atia na poche akenda nango po ayiba étoile ya pasteur Moïse Mbiye kasi lelo tomoni ye lisusu na apôtre Léopold Mutombo bakangi ba photo tobenga ngoni tobenga ngoni papa Mutombo azali papa malamu soki apangusi moto motoki mabe ezate yesu akoya ko essuyer pe balarme na biso selon la Bible aza papa ngana moni mabe te ne sika wana kinoko pangusa moto moto azana problème azana na kolela pangusi mai na biso eza mabe te akatika ngwa bakata bon mouchoir na ngai so na pangusi yo so na pesa pona ni eza mutoki na ngai mais ngana pangusi na ninga bolingo l'amour est plus que toutes ces choses là maman l'amour est plus que toutes ces choses là apôtre Mutombo asala ba plein naï azani loko ya ko envier te côté mususu apôtre Mutombo Nzambe atombola par rapport étoile ya pasteur Moïse non révérend Moïse Mbiye a ko reconnaître ça papa Léopold a ko envier le mote Nzambe atombola bandakala c'est par rapport à étoile la pasteur Moïse na lobi na yepo na kumbisa papa Léopold Mutombo te aza étoile aza étoile ako sala révérend Moïse Mbiye mabe mokote ako zapena makanisi mabete révérend Moïse Mbiye plaza pena makanisi mabete lelo tomoni akangi photo susu na pasteur apôtre Léopold Mutombo yango na lobi to lobeza nini na ba pasteur bon te quelque part beaucoup mo cha biso bana bandimi na bino na be perdement bon wana o bengisa yimoko pour à répondre na mituna wana ngai na yi awa ko zwa ba place ya batute voilà vraiment je les respecterai azamoto monene évêque na kati ya mboka na biso azamo saint Nzambe oya te sang malamu pe ko te sang malamu révérend Denis Lessi c'est un homme qui prêche bien
c'est un homme qui maîtrise la parole de Dieu. Donc, a mérité ma valeur. La question, monsieur, c'est retourner mon coup. Et vous allez bien sous-souter. Toujours chiter la question. Oh, l'histoire à Sœur Marie Missa Moyen de sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? Bon, ma camoine a zolba. Il y a Sœur Marie Missa Moyen. Tali karaye. Il n'y a pas sur les aïeux solo, sur les aïeux. Ma peste biso ba piste ba pasteur Fantomas, na ba pasteur Undertaker, na ba pasteur John Cena. Na évité. Et c'est qui c'est ouais. Botali place ba pasteur place bo me maba na nzambe. Bon. A même biso na ba John Cena, ba Undertaker, a même biso na ba Fantomas. Bon, et au servir nani. Peuple de Dieu, tous bénéficient à Nine, Nakata Bamakamon, soit pasteur Undertaker ou pasteur Fatomas, tout ça. Il est mort à Bangi. Il est mort à Bangi, peut autant à Bakoum. Ma peste c'est quand même ma référence. Non, à respect. Moi je pense que non, ça. Nabi, Nakata Yamusa. C'était le baraba pasta bokoti base. Na lobby boy. Koti kama sola base. Na lobby boy. Batu o nyon surtout yo ki ba combattant eza ba John Cena eza ba Fantomax eza ba nan nyon twana na ebité ba komona bango juste eza banani mais ceux baza ba sena nzambe bazo mériter ba valeur na ba double honneur. C'est ça. Bible zoba, vous regarderez un sacrificateur comme saint et il sera saint pour vous. Vous regarderez un sacrificateur comme saint. Tant ota laie, il est comme saint parce que le véritable saint c'est Jésus-Christ. Vous allez regarder comme saint, mais au devant de vous, il sera saint. Donc, nous sommes entourés, nous sommes accompagnés par une nuée de saints. Vous regarderez un sacrificateur comme saint. Qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? Même que non révérend de juger. Si mon serviteur tombe, c'est l'affaire de son maître. Okay. C'est l'affaire. Et ça la bango nyos tout. Ce qui va quoi sami. Ce qui va sali mabe. Et ça les problèmes il y a maître. Maître ne bisoté. Biso ngantoko simba bangote. Oh, nous pasteur de l'Est à la baisse. Toko aussi mbabangote. Voilà selon la parole de Dieu. Ce que nous avons que nous avons bafoué la parole de Dieu. À moins que nos paroles de Dieu, ils ont tinate. À ça n'engamoni. À juger, à finga. Mukola souka, mutuna mutu, à kozwa les footnaï. Mais ngai, docteur Patrick Bendiciel, nazali bien éduqué, nako finga kulutute, nako finga mosé nanzambete, nako yaipa na yo, côté à Sangomalamu. Koloba makambo na nzambe po milimo ebika mbote pelongonya na bakulutu nyoso basala kombo na bakulutu nyoso bataya banzela po bisoto lekalelo po pasteur alata bien po pasteur asoma mutuka po pasteur a voyager po pasteur moi si aboya yete po kaleza so pasteur ngabala na famille moko ko bala pasteur te bato na simi selemba bato wana baza bato moko bakelela babola bato basela mais ça na bato bato ba pesa excellence lokola ba pasteur révérend Denilis excellence makambo na ye wana nzambi bisote ba bilamba la tawana pesa biblique akomisa bilamba la taka en tout cas nga landa na nteke nona mona akomisi bilamba ko la taka ya o yelo pone mission boyina ba Kenzo na episode pasteur Denilis dega Salomo pe alata kati mais nga fa Salomo alata alata ko sakanate. OK. Mukomoko ba saper papa griffe bazaki na défilé moko boizaki na tsango. Siko ba saper à Brazzaville ya ngola bayaki. Obi abenganga bi l'homme de Dieu. Na lingote avant de défiler. Abenganga kala ba 8 ans passé. Abi nanga abi ngamo na peso Matthieu, Matthieu ni apesanga. Abi Adam na Eve tang basumuki. Bazaki suna bilambate. Balati makasa kauki nzambe abomi nyama azu poswa nyama alati si mutu ozomona nzambe moko kolo idéologie ya sapologie alati mutu kuiranta obi tango lobe loko wana na teisa malamu obi na bi bato bazana inspiration donc ce qui révérend obi nzambe alati ba Adana Eve queer ngabi atuka ba sapero queer abomi bena nyama zu queer donc ce que non azola tabilamba na eza mabete nzambe apamoli
nzambe azosunga eza mabete. Merci. Et la mort là tes en griffe. Attends on a la tibo ils en griffe. Et la manioso ils en griffe. Griffe mususu yebani, mususu yebani te mais la manioso ils en griffe nango. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Dr Patrick Nenge, pour répondre à l'invitation à matinée, tranche matinale, Lelo. Na habité par rapport à sujet nous tout le beli awa en grosso modo message nini oyo koki kolobela bana nzambe ba retenir et puis ce que za na moi ba salutation na yo o m'équiper ko pesa bandeko ya yo moi ba mbote pour to clôturer émission na biso. Merci beaucoup nako koloba boye. To banga nzambe to sambela nzambe les retours du Christ existent. Bible Zobakeno au son de la trompette, à la voix d'un archange, à un signal donné, nous allons monter à la rencontre de l'époux. Nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Premièrement, les morts en Christ se ressusciteront, ensuite nous les vivants. Aux hommes, nangina lubabo na peuple de Dieu, nako banda baseria enseignement moko awepa na yo, destruction du pouvoir du sang par le sang et le pain. Destruction à pouvoir ya makila na nzela ya makila pe lipa, ou bien destruction du pouvoir sanguin par le sang et le pain. Calamité baselement na kubanda yango awa na pesi mbote nanga na ndeko nanga Bibi Chaza na France, na pesi mbote na ami nanga Hervé Kabuya aza na États-Unis, na apôtre Fabrice na États-Unis, na pesi mbote na batu nyonso bazolanda biso awa, na pesi mbote na ba cameraman o bazana sima, na pesi mbote munene pe na yo o ya mbinga ezali pina libaku malamu ko sala émission na Grand Esprit nazo benga mikolo Grand Esprit. Ah bon? Grand Esprit. Quoi les Grand Esprit? Non, un homme au monde mais en dedans de lui, bien en ando de lui, il y a un esprit supérieur. Voilà. Et puis aux la grâce prophétique, il y a nos abos sakoli. Aux amos sakoli pour na moni logo ya li sakoli la kat na. Pour ande ministère na docteur na pe mo sakoli. Na sakolaga. En tout cas, merci beaucoup, Dr Patrick. Merci à vous tous. Au Bolande émission na biso déjà na bar wana to la bino numéro ya Dr Patrick bandegonyos to bozana besoin à lisungi ya Moussa Nzambe to moi conseil to moi prière au contacter numéro na etutie na se wana pour mon ba commis Dr Patrick. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Partagez cette émission boyo ki apesi bino programme na ya maté akobanda kala mingi te na chaîne na biso. Donc, bon, restez branchés. Nalingi bino mingi. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com.